Le départ de Joseph Kabila du pouvoir est la seule chose qui va nous consoler et qui va sauver le Congo. Ingeta. Boza déjà na kati ya Sentinel TV basangwa Congo oyo ezali ba image bozomona ya grand mbula ebetaki journal lobi na Kinshasa omoni ndenge ba mabele fungwami bato bakufi na limete un peu partout bato balobi ete Noé a salaki arche de Noé pozaki suka liwa ya Etienne Tshisekedi ezali fin ya mandat ya Kabila olia longwa malembe azozela ebembe ya Tshisekedi ekende kobenga na ye ingeta la ebeti na Kinshasa bolanda bino moko ezali ba bilembo ya suka ya mandat ya Kabila Kinshasa sous la flouille ebembe ya Tshisekedi nane komite tala makambo ezoleka na Kinshasa beza koyinda après 15 ans en pouvoir tala lokuta ba 5 chantiers tala makambo Kabila sali alors ebembe ya Tshisekedi ekitaka kini ekende kobenga na ye Kinshasa sous la pluie 15 ans ya règne ya Kabila botala bino bongo ndenge akomisi mboka toza bongo on dirait qu'il y a Sentinel TV chaque tongo bolandaka biso na Sentinel TV bouti kolanda moulavement ya makasi ebeti na Kinshasa esika wapi bato balobi ete Tshisekedi kutu corne na ekiti na Kinshasa te mais bilembo deje bandi donc Kabila akeba amikimelaka na malembe avant que ebembe ya Tshisekedi eya kobenga na ye maladi Tshisekedi akufi nango ezali maladi ba Rwandais bazali ba spécialité ya koboma nango donc Lukuta mabe Lukuta eza solo ya Titi a été empoisonné alors nomo boyebi makamnyo surtout izoleka d'ailleurs bautaki kokanga médecin na ye ou opéraki ye après avoir découvert que versement moko ya plus de 5 millions d'euros ezaki na compte na ye ba sango toujours à Congo dans un pays néocolonial il n'y a pas la démocratie et ne rêvez pas d'y introduire la démocratie parce que on ne va pas vous laisser ou bien on ne va pas autoriser cela. Congo est un moko colonisé, new colonisé. Donc, bon, grand raté, démocratie, c'est la dictature. Pour battre na tête ya mboka baba congolais et bazo jouer rôle dans ce qui bino lokola Léopold D a tué plus de 100 millions de Congolais. Yamana Kabila aza bomo na 180 millions de Congolais. Azo bomapo aza Congolais te. Antoine Gizenga batu ya Kinshasa balobi siye akoko ke notale ebembe po azalaki camarade ya Kabila mais na condition asimba papier na ye oyo alobaka azalaka nango ya livre d'or soki aza na buku ya livre d'or nde bakopermettre amona ebembe ya Etienne Tshisekedi sino te bakotolere ye akota te aner baza ya kolinga bazolela bazotremble ebembo bango babomaki ekomeli bango bombe atomique ekomeli bango volcan oyebi balava volcan le ekitaka ezikisaka bazoyi basute à quel saint se vouer alors bakomi kobimisa basango ya lokuta mpo na koluka koetufe ngambo baza nango ebembe ya Tshisekedi balobaka esimaro masi ya kufi mabe pourtant kuluta bato aza na bomoi kala mingi te bakobimisa susu lisolo ke Zoé Kabila ou bien Jeannette Kabila kufi mais bayebi bien ke ekosimba te na mbala moko Kabila apesi wera sono mbongo lisusu asala video na kokalme population congolaise mais nani akoyoka wera sono parce que bayebi ke aza kolabo alors ezali mawa mingi ezo créer confusion na bato pe lisusu lisolo ya KTBK Toto Naïbsaki bino kezali bongo histoire moko inventée par Aner pour na koluka ko kabola rassemblement. Je crois que
kulutu kiungo kiungo kuna na Katanga asali message mo makasi alobi liwa ya mwana mboka le patriarche Etienne Tshisekedi esangisa ba congolais esangisa opposition bawelela eloko moko te bazala bomoko pe ba continuer. Grand Boule betaki na kin ezali bilembo ya kanda ya Tshisekedi pona nini bazozela ebembe ole bango moko bakima. Donc olie bango moko bakima bazozela bibembe. Eza par hasard te que Etienne Tshisekedi akufi na février surtout na début. Eza par hasard te ezali plan moko préparé basalaki yango pour ba gagner temps basalaki yango bakanisaki bakopanza rassemblement na esibino ke eyindeli bango ekomeli bango volcan bazoyi basusu te moto eleki Kabila atinda na gauche na droite ba Werason ba Aner bazokoka kotufe moto wana te ezali mawa mingi. L'eau c'est la vie, mais entre l'eau c'est la vie, mais l'eau qui est entre les mains de démons, de malfaiteurs, elle commence à donner la mort. Jeannette Kabila détourne 100 millions de dollars au Israël qui destiné na régie des eaux pour notre somba bakisi yako pesa batuma kitoko. Chaque douleur te rend plus fort, chaque trahison plus intelligent, chaque désillusion plus habile et chaque expérience plus sage. Mosengo bazolinga bacha et président ya suivi ya bakor et kozala bien poye moko na kisi koleka tina minu akoyi kobelisa Kabila pe basila na Kabila. Entre temps to ebite na rassemblement bakor na bango zaki nini soki président ya sagesse azate nani akoyi ko engager rassemblement ba ça la réunion de sages pour ba bimisa successeur ya Etienne Tshisekedi. Plusieurs quartiers de Kin inondés après la pluie na Kin balobi ezali signe ya fin ya Kabila ba rejoindre l'isolo ya Noé a pesaki bilaka a teaki a bisaki batuboko tana arche baboyaki mais mbula munene betaki et bomaki bandako banyama na batubeli. Donc Joseph Kabila balobi mbula o izolaksa fin ya renaye. Il faut comprendre avant et Bemba Tshisekedi a bengane na pouvoir amiki melaka yemoko. Félicitations à ba combattants nyonso ya Kin ba yebisaki ba yebisaki Kanyama ata la photo à moi sine na bana avant yemoka tambola parce que Kanyama yemoko lobi ba utako bambe grand molangi na mutu. Tu évites ce que souke les ndengeni yem tazako menacer ba congolais alobaki na bango ke bo tala ka ba photo ya basi na bino na bana na bino likamwana ezongeli moko. Kabila azobanga ke ebembe ya Tshisekedi ekoya kolongola ye. Mbula ebeti za bilembo ke Kabila azali na suka ya manda pe azali bongo na ba problème fois pakatambang. Boyeba ke Moïse moko te azwa pouvoir. Moïse a koufaka akotaka te na terre promise ezali Josué nde azwaka pouvoir mais il faut azala na idéologie kaka moko eloba bana Kinshasa zolozina ya kobengana tous les Rwandais parce que bouti kolanda Robert Roy a lancé ce défi alobi que bolobaki article 64 ko sala mais cela n'est pas si facile que vous le croyez. Ezali vidéo izotambola na ba Facebook bolandango pour comprendre que batouana photo sila na bango pour baïba ke prophète yanzambe le rakufa ko bien muto peuple alingi le rakufa katika kabilembo. Alors tozo boke ba pe malamoko na ba fo ba prophète ba bimi ebele bazo ba biloba lo ba ko prophétiser ko beta masolo lokuta et pourtant banda kala toyoka ki ba prophétie na bangote. Bato catholique azali na mission munene église catholique azali na mission munene ya komema bato ebele na lifelo. Alors lokola rassemblement azoko tambola net ko tambola te peuple na ya poto na ya Kinshasa ba combattant ba lui ebembe ya Tshisekedi ekozonga te
soki nano baccord eza appliqué te, alors bato ebele pe badeside kotumba l'église catholique pe kolongwa. Alors basango lokola baza na mission ya komema bato ebele na lifelo bakondima ko perdre bandimi na bango te, bakosede ekozala kaka bongo po ete ba perdre bandimi te. Badi banga basimbisi grand touche vi na ye mobimba ayebaka ke akozalaka mal vie parce que yé na ba médecin ya Tshisekedi nde baza ba vrai complice numéro 1 ya liwa Tshisekedi pe ayebake kala mingi te état de droit au Tshisekedi a déclaré ekoya yé badi banga akokende ko remplacer ba Frank Diongo ba Diomi Ndongala oba na prison parce que ba Frank Diongo na ba Diomi Ndongala ba kobimado dani badi banga mawatro ba simbisi touche soka zaki mayele mais assez à démissionner mais le ko lazo comprendre était et zali mawa mingi lisolo lisusu ezali na Congo central babumi nani Mwanasemi azobomisa bato mais na Kasai central p 47 morts bakufaki. Pourquoi ne Mwanasemi bazo kanga ete? Pourquoi azo inquiété te mais bazo bomaka ba adepte na ye? Alors ezali mawa mingi pe ezali kokamwa ke commanditaire ya groupe bazo kanga ete azo inquiété te mais ba adepte baza koboma. Donc Congo est sous l'occupation bon mais sur la démocratie parce que de gauche à droite bazoboma. Didier Reinders lobby a recevoir qui ba sango a Semco en Belgique to éviter suite et fin et aux alandeni. Awa na poto débat ezali makasi na presse française sur les Congolais et les Ouest africains. Balobi les Congolais de la diaspora achètent des habits de marque alors que les Ouest africains de la diaspora construisent des écoles et des hôpitaux chez eux au pays. Débat munene ezali na ba chaîne ya poto a Hollandi on surtout ba en France ezali pe na ba Facebook na ba YouTube balobi ba Congolais bazole que satan na kolangwa na kolata bilamba talo nanda ko ba na mboka batongaka te batongaka be école te batongaka hôpitaux te et pourtant mokolo idéologie wana Nyarkos Kinkester na papa wemba balobaki lata kolata lata na yo mais oye bakisika kotia motu inzo angolo nkento angolo voiture angolo mais lelo ba sapera lelo bazali même ambianceur te baebi même ko accorder ba couleur te bazali élégante balobi ba saper parce que azumbongo asombi griffe okoyi ko somba griffe cela ne fait pas de toi un sapeur parce que idéologie ali lata kolata lata na yo yebaka esika kolala soki ti sikona no résoudre esika kolala na poto te na Afrique te otongi te ozana ba vision kotonga te ya kotonga ba ferme te bopito te bekol te pona mboka oza touriste munene pe ozali victime de la mode. Alors bolanda idéologie ba ouest africain bazara toujours na jean solo parfum te mais zonga na mboka na bango omona kabakata ya ndako ya villa azotonga. Naliwa ya papa na biso ngwanda bato ebele naliwa ya papa na biso Tshisekedi bato ebele bazozela ngwanda a se manifester te pe ngwanda esengeli ayeba ke terrain etikali vide soki aza grand leader alakisa biso yango pe ba journaliste ya ngwanda nyonso oyo bazali kosala ba video na bango sikofinga ya Tshisekedi na banzi bosila soni parce que il faut bobetela biso masolo ya ngwanda a libérer mboka mokolo nini pe bobetela biso masolo ya Christian Mananga révolution yosala ma mokolo nini. Alors ils ont kamusa biso ke Tshisekedi akufi bobali kolobela so ma Tshisekedi mais Christian Mananga na akufi te ngwanda na akufi te bozolo ba masolo na bango te. Alors vie na biso ngwanda ngonga ngoyo soko za vrai leader terrain tikal vide récupérer ba petit récupérer mouvement mais soki ozana on a plan ya libérer mboka te ba vidéo na yo à part ba envoûter ba vrai congolais ba kolanda ngo sauter. Je crois que bobandi déjà kolobelaka Félix Tshisekedi donc tozali bongo na basangwa Congo tolobaki ete ezali hasard te que Tshisekedi akufaki na février mais ezali
ebembe moko oyo ezali meurtre, c'est-à-dire ça un assassinat perpétué pe préparé, bango basalaki yango mpona ko stopper Semco, ko stopper bako bakanisa ke bato ba non to cela nan to kunda ebembe zo bango temps zo un mois pour to kota na mois mars, mais peuple a set Timbeli Félix Tshisekedi et ndenge tout ça bato musu bazo ba. En tout cas, Gabriel Mokia na salaki n'estime beaucoup mingi pona ye. Tant azaki na prison, na bondela ki pona na prophétiser ki pona ka obima na prison, nous sommes devenus des amis. Mais na moni ke aza vraiment maïle mukuse, donc no lobakiza Sony Félix Tshisekedi a déclaré que Ebembe ya papa na ye avant ba kundango, il faut bazwa poste. Félix Tshisekedi a zobate puis Félix Tshisekedi mutasengi ya moté ezali biso ba combattant. Ya poto na ya Kinto Sangani, inspiré par Dieu. Parce que Tshisekedi a koufi ezaki pour la corps. Alors, liwa na ye, to célébrer en haut, mais ce qui te permettre que, ba assassin, ba criminel, ba organiser, liwa ya Tshisekedi, eza ko kunda, ou bien ko bomasu Tshisekedi deux fois. Yamana to lobi, azali na morgue, s'il faut ba kunde na Belgique, ba kunde na Belgique, d'ailleurs, so web histoire ya Congo, te tala bien. Mobutu, le seul au akufa bakunda ye azanga pe cimetière ezali Lumumba bakata kata emike batumbaye Tchombe ebemene za na poto na Bruxelles, Mobutu ebemene za na Maroc, ba vrai leader ya Congo ata moko te ebemene zonga na Congo. Donc Tshisekedi tokolela kaye tokozanga kaye vina so mobimba, mais liwa na ye ebembe na ye akoki komema révolution oyo vivant na ye ekokaki te na ngongo oyo batisekediste bazoyi bate bakabiliste bazoyi bate bakosala nini ebembe oyo ezobimisa balava volcan liwa ya Tshisekedi ebembe na ye na Kinshasa boyebi te ekomema tsunami ememi na Kabila na barwandais na bato wana nyonso tu parce que ezali nguya moko eza na kati ya liwa na bocomprendre te. Donc Kabila moto azocomprendre yango nazolenga. Donc, yo ko le katolo bakio Tshisekedi eza soni ko kanga ebembe na bato nyoso to balobi eza soni ko kanga ebembe eza soni te ezali politique na cadre politique tango peuple a lobby il faut bango bato ça parce que Tshisekedi akufi pour na bakor na ça bino ki ezali hasard te que Tshisekedi akufi na mois février parce que ezali ki planifié. D'ailleurs l'aventurier les pygmées Willy Moshik Dazolo bango da ekamusinga namoni ba combattant ebele baza vraiment na boule te bato ebele fo bazongela combat ya bazongela cours ya combat. Willy Moshik ata ndenge ni nako nga combattant nako lexa vidéo na été mais bokomo sala promotion na ye bokomi ko yamba ye na ba vidéo bokomi ko yamba ye na ba interview lokola za star olobi oza combattant ozu petan na yo obengisi ozo solola na un pygmée oyo azava nu-pied o lelo ake kokima azabongo so na Uganda so wapi. Donc bino nde boza na notion à combattre na kati ya notion à combat bokende na Kinshasa RTNC ti lelo ezobela liwa ya papa na so Tshisekedi te. C'est ça. Na presse ya opposition balekisaka pouvoir te, na presse à pouvoir balekisaka opposition te. Donc, il faut que la classe politique pour comprendre le Cameroun. C'est vrai, beaucoup de journalistes sont belés, en autoroute, na vélo, sans formation, sans idéologie, sans impact. Il y a un peu de impact. Alexis Moutousongola, Ngai na Sentinelle TV, Mukolo Sentinelle TV Zanga, vedette Nango Zanga, Nana Tina Tena, Luka comédien, musicien Moua Lobapo Yeba, Nanga Moko. Nazana aura na un impact na sale loko nanga eza Didier forme mutaloba na ko inviter bat mususu me ngamoko naza metteur en scène les grands Kisimbi les grands gangi donc na tinate na Alexa mutumoko a usala nga publicité pour ngamoko na kombo. Donc il faut boyeba ke tango zo na presse et semelo yeba eza na biloko musoko Alexa eza na biloko musoko Alexa te. Donc bana Kinshasa to pesi bino merci, bana Congo to pesi bino merci. Bande konyo surtout bazo landa biso to pesi bino merci. Merci na ba onyo surtout bazo s'intégrer to bazo ya ko rejoindre biso na front pour la libération totale du Congo. Bien que plagiarisme et salamisa na ba groupe moko ya ba aventurier, bato bazali ba imoro, bato ba yaka pour na ba intérêt, ba yaka ko so ba mbongo mais
baidaka bato te balekaka kozwa mbongo bayibi kombo bakanisi bakosala yango. Front pour la libération totale du Congo eza kaka moko yango na tiango na anglais sikoyo oyo ezali Front of Liberation of Congo Front of Liberation of Congo parce que to kende na ba discussion te po bato bazoyiba kombo un vrai visionnaire eza solo bato balandaka ye. Donc félicitations na ba oyo nyonso tu bazo soutenir biso, félicitations na ba oyo nyonso bazo rejoindre biso, félicitations na ba oyo nyonso babondela mpona biso kolala kolamukisa bitidité liwa ya Kulutu Tshisekedi ya Patrice Tshisekedi ekomi kake ekomi volcan oyo ezobimisa ba live na côté ya pouvoir et nazana kondima ke liwa to ebembe ya Tshisekedi na Kinshasa eza capable emema pouvoir ya occupation eza capable elia na ba commanda na ba collabo na bato wana surtout bana kin na réitérer félicitations nanga ndenge vraiment bo nyokoli kanyama bo bambie na libanga na mutu mesiko pe na bisa bino bo sala ba cocktail molotov et vous allez bien ko boire comme on a ba car ba soda et vous allez bien ko boire on a ba jeep na bango et vous allez bien parce que baza na droite et sika matanga ya liba beta minduki ba beta ba gaz nyoso tuwana parce que na Congo et sika oyo ba M23 bazo attaquer ba kendaraté ne mwana nsemi yewana azo kofinga azo menacer bango baki ko atanga ko attaquer te ko kangete mais bazo boma ba pauvre citoyen nakatanga ndenge moko ba oboma bato nakasai ndenge moko ba oboma bato peuple congolais ngonga ngonde ya ngoyo esengeli to telema poto libérer mboka parce que tout ça na kado moko Moïse akotaka terre promise te mais Josué waza na idéologie ya ko libérer peuple na kobenga na ba Rwandais na batuti yende akakotsa mboka. Alors na journal lelo nazaki ne sengo ko partager na bino actualité ya makambo zoleka na Congo ba information ko réconforter bino vie accueilli mais vie azana biso ndenge na lobaki mukala liboso akufaki un homme politique on ne pleure pas mais un homme politique on continue sa vision tu sais que les Aguénis Congo est dans un état de droit parce que Congo c'est pas un pays. Kabila n'a jamais été le président du Congo. Kabila c'est un aventurier, un criminel qui tue et qui est là pour les intérêts des Occidentaux. Donc problème à Makasi à Congo bon on a oublié ça occidentaux binomo bomoni na ba frère oyo Laurent Louis ayi ko pesa bolim sanga lobby natanga komba Louis Michel parce que le belge auto yebi mingi za Louis Michel lokola ndeko wana pe komona eza Laurent Michel ya onga na tchaki Louis Michel mais esprit na za kolobela sur Laurent Michel ayi ko pesa bouquet de fleurs au bakoma au président légitime du Congo. Donc, Vieux Tshisekedi Ndenga Zakana, Yenda Zaki, président légitime, pe Yenda Koufi Yango Fouto de la président légitime, pe to bouté ba ennemi dehors pour te libérer Mboka. Donc, Nzambe Nanga Batelabino, journal de la journée Malamu, vous allez toujours brancher dans Sentinelle TV, chaîne Nabino, où est la Rabino Masolo, où est la Rabino ba révélation, où est la Rabino ba information Mboka, pe maté Mboka, le quoi na boyokate. Ba obani ba rejoindre biso na Front pour la libération du Congo. Baza la bienvenue. Boza un numéro nanga bobengi. Boza na Facebook nanga okomi. Tozo so mbongo te mais tozo sa na recrutement après ba formation kozala pe après to website no makamni to sa. Biso toza lokola ba oyo ba simisa batu minduki na Facebook te mais biso maso na biso ekozala. Ya sa ma ipete mais oza kitoko pona ba congolais nyonso. Yeso za nkolo, yeso za mokonzi. Awa et pas na biso Sentinelle TV pe tozo le kabingo na Soft 15 TV pe na Congo Flash Nzambe azana bino bye bye bonne journée.
Sentinelle TV.